Merci bande Kolangai, Binbozaka Belé, Akola Dambonda Ekolo, magazine d'actualité, boyebi toujours à tout moment de ça surtout. Il y a quand même la information moko sur et à temps réel et surtout que vraiment ça va devoir nabiso Monda Ekolo. Comment qui chasse ça Congo Brazzaville, bande Koba diaspora partout bozali. Tant mon la to vanda kaboyi, c'est to vanda pour tout beta masolo maïke auto zali ko luka développement à la République démocratique du Congo. Mais avant que les moustiques sécurité baké vu province ya Kinshasa on des alliés capitale des alliés miroir ya République démocratique du Congo. Tant que yango ezala kata kokoso, tant que yango ezala ko bongate et ko pesa passe pour la province sous émergence moko et surtout que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la idéologie à makasi ya programme de développement local à 45 territoires et qu'on permettre la République démocratique du Congo mobimba et bonga. Mais est-ce que chaque province, chaque territoire ezali vraiment là-bas autochtone na yango. De même manière aussi à la ville province de Kinshasa, les alliés mokapé à bateau, oh bazala vraiment autochtone à bazali. Nga allez de on est bazali boy, nga za ongui à 100% ongui. Nga za belé ba setre na nga aussi peut-être c'est là qui ndiko zali là. Inviter les gens à redécouvrir actuellement, il y a pas ça ma belé na yé c'est là qui ndiko zali là. Mais tellement qui est aux alliés ba congolais surtout en général et que ville province de Kinshasa zali capitale ba institution mboka c'est que congolais surtout azala obligation, tu passes à la droit, tu passes à la devoir, c'est le sentiment. Aïe, tout le monde a quitté ça, tu peux attendre, tu peux faire la Kinshasa. Et puis qui s'en mettait. Mais c'est que tu peux quitter ça au peu, et ça, bah, colle en bas, bah, colle en bas, les alliés, bah, teke na ba umbu. À l'époque, mouteke umbu, à ça, vraiment, ma considération à ma capacité. Par rapport aussi à l'ancêtre la bango, à niveau de tir, à niveau de bébé. Mais les lots, actuellement, moumbu, mouteke, bah, comme il peut ma cassi. Parce que bah tangi bah kelasi parce que bah comme il faut qu'on institution boka bah comme il faut démontrer de quoi ils sont capables mais et ça moi bah bloquer mike etikali eux c'est vraiment que rectifier en po bah ça peut pas notoriété à ma casse d'amboka oyo il y a seulement bénéficiaire après bah intérêt monsieur au gouvernement ça bango entre autres ce que le collab assemblée provinciale on peut appeler souvent 4 bazali wana on va copter c'est pas ça qui va reconnaître la bango. Mais les émissions autres sur la même façon Italie bah teke na ba umbu communauté wana beaucoup plus à la ville province à Kinshasa peu en particulier to ko beta o ensemble mo pasi à Kin Est o to kumba mala mona mboka Moloni Patrick chef coutumier il y a village Tolingana comme coordonnateur il y a communauté teke umbu Kin Est. Mais avant de continuer surtout d'abord, merci Mingi, bravo. La bande de Kobazali, dans l'ombre, là, je vois, il y a Benjamin Kilunga, il y a Racheli Pangi, et de l'autre côté, à la réalisation, je vois, il y a Igrid Mateta. Sans plus tarder, je vous présente directement l'invité qui est avec moi ici sur ce plateau. C'est bien, vraiment, il y a Zali, porte-parole, il y a communauté Teke Umbu. Il y a aussi, directeur général, il y a magazine Tolo Bela Congo. Moi, Namboka, Jani Mavinga, à qui j'ai dit, en tout cas, mon décolanga, confrère Nangai, bienvenue dans le magazine d'actualité. Merci beaucoup, Ndeko Nanga Dewa. Ndeko invité Ngali Susu. Lelo na plateau na yo Tolobela. Nazali déjà à Tolobela Congo, donc biso moussana fait à Roloba. Naema be, naema lamu, biso Toloba na biso kaka. Merci beaucoup Nazana yo awa. Salanga oyo lingi. Merci beaucoup, mon moi Mboka Jani Mavinga, mais le Robana na boko beta marteau, avant de contre la mozindo et ma solo na Zali que na kosenga na bande kolana ateke na ba umu to beta masolo na bino le siko ya communauté wana mais là on kosenga na bino zali nini boyeba que nous sommes les journalistes et to kotikala kaka ba journaliste to zalaka ni pour ni contre selon éthique et la déontologie journalistique ce qui au commun makabuto koloba et ça yo passe quelque part aux a droit ya ko benga biso pe au la réponse na yo mais to kosenga beaucoup plus le qu'on appelle le oba de ba teke ba ubu beaucoup plus intelligent on peut défendre vraiment la communauté voilà en tout cas si vous créer ba makele ba débat et ba débat moko noble comme ma développement que bon ça ba débat ba réseaux sociaux on a toujours quoi ba accusation les angatida côté en tout cas to bannir yango to le déjà la page wana le avant to banano likambo etali est que d'abord makambo etali ba conflit yango les amis peut-être ko baby sa communauté wana mais la PC bravo la président Teke Umbu le roi David Matadi Kibala quand ça mokozi zaka mokozi teke ya bato bazana na pouvoir te mokozi zaka mokozi na balingi te le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali chef coutumier numéro 1 la République démocratique du Congo azali président ya bata IDPS
Azali président, il y a pas SID. Azali président, il y a pas ensemble pour la République. Azali président, ba Congolais, nyonso, o bazali awa, la kati ya Congo, le bazali banda. De même manière aussi, le roi David Mataliki Bala, Azali président, il y a Teke Umbu nyonso tout. Là, c'est pas l'acte auteur au Sala. La mona boka Blanchard Ipipo. Azali chef coutumier village Vunda Mukilangu. Batala conflit mo que vous mettez ma kasi. Mais étant donné que Azali le président a Teke Umbu, Atali donc je jamais connu ma conflit bande ko nanga oyo. Parce que ce problème Azali kuna. Donc solo la bango ndengeni. Madame ngala mi kitisa. Na luka bande ko nanga to solo la. Ba kutala ki ba solo li pele lo kimi e koti ya sengo makasi mais non tout parce que c'est pas moi la mboka Jani Mavinga. Yo étant que communicateur ya Teke Umbu, on a aussi beaucoup plus rapproché. Il y a chef Mataliki Bala, peut on a la qualité comme expert il y a matière coutumier. Axi o le chef coutumier, le roi David Mataliki Bala, président Teke Umbu, a coûté le président chef Blanchard. Pour nayo, l'action de Rico Sala, nous sauter les canaux de Sikawala. Merci beaucoup. De Gonangaï, na motu. Ça fait un détail hein? Oui, na opé ça ba détail. Merci pour na motu na yo ndengo lobi wana. Omoni un bon chef n'a jamais été aimé. Là c'est vrai. Biso to salara place mo boy to pe sara chef na biso combo. Mon ex-boss papa Léon ne balemba na pese mbote sikazali. Pourquoi? Parce que rigueur na ye tozo moni mutu mabe nzoko za pona intérêt ya société. De la même manière, président Sa Majesté David Mataliki Bala, c'est un homme oyo aza déjà na pouvoir et puis autorité na makila na ye, na misisa na ye. Alors tant azo mi amaka mususu ba dusu ba mona gedeti moi kanayer moko boye deti moi nini. Or aza kanayer te. Azo sala toujours pour na intérêt ya communauté. Mikolo lekaki moi yiki kezalaki pour na préciser bien pande konanga dewa ngala zali communicateur na kati ya communauté Teke Umbu. Mais porte-parole est la chef Blanchard Ipipo. Donc il y a zali porte-parole de la communauté Teke Umbu. Vous allez communicateur. Ngai nazali communicateur. Il y a communauté Teke Umbu. Nazali chargé à communication. Il y a président David Mataliki Bala. Alors, moi yiki wane salamaki ezalaki suite ya ba mésentendu. Bango moko nako senga bacha interview à chef Blanchard Ipipo. Après kokutana ya ye na président na kata hôtel de ville parce que président David Mataliki Bala atalaki afande moi tamulayi moi ba occupation mike na niveau ya APK assemblée provinciale et sikazali député provincial amona ka ko fanda bongo te na période ya campagne na période ya vacances parlementaires alobi a redynamiser communauté na Teke Umbu. So tanga bandi ko luka travailler okende boy conflit o baluka boy conflit nda atalaka bino ngala za un bon chef il faut ngamona l'axe exemple. Sa Majesté David Mataliki Bala honorable na PC Mbote sikazali molongo na mama Nadine papa na dada alongoli makoloné na ndaku tina hôtel de ville et sika pi chef Blanchard et puis azali conseiller ya ministre intérieur mwana mboka Thierry Chitenga Kabuya. Yazali conseiller en charge en matière coutumière. Chef Blanchard a sutukara aboye, président de la communauté, a comme lien na bureau. Bakutani après, et quoi ça va 8 mois, 9 mois, plus de 10 mois. Il y a conflit. Il y a conflit. Au bando coopéré, bakutani, et ça qui surprise. Basololi, et souka ki wana te. Chef Blanchard a dit président, ndeko yebo ngala ko sepela, basolo a esimbate. Faut que luka place to kutana président bon luka restaurant moko boy to fanda to solo la bango moko tellement baza bandoki mibale balingi boule na ndenge na bango. Sa Majesté David Mataliki Bala na mbanza bakulu bato babimaka peu tard mais ce jour là bengana ki bato avant donc ayebaki ke ayamba chef Blanchard et puis popo batonga ko tonga na ndenge moko ke ba bongisa masolo na bango bakutani moi kinzonzi ya huis clos chef Blanchard et puis pakota na mbanza bakulu na 21h basololi oyo basolaki bamibale na yo nanga to yebite na tongo nango to landi chef Blanchard na interview eloko liboso chef Blanchard abi tezaki bazali na conflit tezaki mise en scène oyebi lisola wera na jibe très bien public ba obunda ba okena ba la police mais bana ba matanga école moko
mwana muninga ba eko zoya na mutuka soki ba baninga ela sakana ba parc moko donc comprendre ba tumo ba sala ba jeune bango po bazwa moi lomeya donc bango pe chef Blanchard bien zaki na mise en scène te ko tune masolo ni bobeti na butu yona président ya communauté abidangai ezali bomba retardement donc jusque là to éviter ni ne babongisi mais alobi bongo tongo etani président ke okutana na ministre intérieur Cherichi Tenga bakutani ba image ngwana boko lekisa basololi après wana to sali président interview président sengi na excellence le premier citoyen de la ville Daniel Bumba Lubaki a travaillé na Moyi atiki la bakutimier butu à la démonstration quand ndeto zalaki wana président tali gauche droite amoni papier moko ya papier mouchoir mo babwaka a ramasser yango papier ngo tenge ekima alandi yango deux fois na ba image bo mona azu papier wana abimisi briquet na poche na ye apelisi yango papier disparaître abi tozala besoin penza ya ba engente mais biso bakolo mabele to sala musala e ko sala ki na biso e comme propre babu nous appelle comme tel ka érosion ba label non non omoni avec président David Matadikibala soki baza liloba moko na gouvernement congolais surtout provincial mon frère ngana zoe banao ke mbula eko beta o etanga c'est-à-dire mbula mozo beta mo gobi mana ko sombi lipa mbula mozo beta ezo déranger batuté mais si présent mabe inondation ezanga kaka te pour non niveau gouvernement provincial faut lu capé ba senir de manière que nyonso tanto loba ngai etant que communicateur ya communauté teke umbu na osenga na excellence Daniel Lubaki Daniel Bumba ameka kozwa charge wana ya assainissement apesana ba Coloville parce que ndeye bato li falancia baloba la charité bien ordonnée commence par soi-même ndenge baza ba Colo province ya Kinshasa bako yeba ndenge nini ba sonner ville na bango bosoto o bolo baki kine ko bonga kalate te avec bango kine ko bonga déjà bosoto ko zalate érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi et ça la passe de to monaka cérémonie mo ba sala fali ba kunda libulu mo ba sala goudron mo quelque part au moins ba ministre ba yewana absence ba tekela ba ungu na ba yena bango moko ba kolo mabele bazate ba tekela ba ungu bazate et là on peut comme ça ezalaka nini oka ba zui primis bango ba sala mine champagne et c'est ba koko kala ba yeba champagne mon frère ba koko kala ba yeba champagne te bo melisa ba koko wana masango ezo se plisa minoko na bango te mona ka 2 jours nzela biscuit bukani lisusu or ceux qui ba associer ba kolo ville province Kinshasa ba umbona ba teke e ko sala ki cérémonie mo ngesala ma ba sala nzela mo bango ba yeba beti cérémonie ba koko ba yoki bango parce que ba yebi ndeni ya ko solola na ba koko na bango. Très bien, merci beaucoup les amis. Moi c'était Zimuke moi na mboka Jani Mavinga zali communicateur teke mbo ko sala en rapport et à fin conflit au bato mona la miso entre le chef Blanchard et puis Pona, le roi David Matadikibala au Azali président de la communauté Teke Umbu. Cela montre aussi que non. C'est possible, la bande de ba Teke ba Umbu bo kende liboso, so ki bolongo limo ba murmure. Ce qui bon même la hypothèse du chef Blanchard Abi Kabi, c'est que dans une mise en scène. En tout cas, dans la cabine que tout est malamu. De même manière le avant de continuer le Camboya il y a mis balai parce que les agis justement c'était que trop zobe la même cabinet Blanchard là moi la mboka le roi David Matadikibala cause mais tout le nom le maman Muke moi interview Muke et les canaux qui top moi commentaire réalisation Muke Samakina raconte moi la mboka Blanchard et la chef Blanchard là le roi David Matadikibala et tout juste après sur ces plateaux c'est parti la régie. Eza qui na mbaki eto soleil kitoko pour na honneur la communauté rameze belé a aussi les comme un conflit alors ba conflit wana nyoso c'est un peu rapport à président Isaac c'est pour cela biso na ministère na biso tozaki na esengo makasi ya koyambaye pour la communauté et évoluer kitoko esenga fo kimezala donc kimia loko ezana kati ya communauté na minute oyo c'est que na moment oyo donc rameza bien na bomba retardement au panzanati on a mis tout le rôle à biso ministère provincial intérieur ozo kamame pa ya ministre Cherichi Tengabuya bon ali maramba en ordre bon sa majesté David Matadikibala sala avec maramba ya en ordre ya wana moni aza préféré
to travailler na ye on a bonne marche ya communauté na biso teke umbu donc conflit exact bato bande ko s'attendre na conflit ya lakité au départ wana za noko epa na ngai noko na sens mo normal o bato ba non net ba umbu mesana noko te so c'est David Matali ba tinutsa kuna vuna ngape mama na ngai anantsele aza tinutsa kuna vuna donc aza noko pa nanga ndenge moko pena ya famille. Alors moi troisième personne à Kotaki pour aller au Panzamé, la famille est sacrée et mon ami pour Marambo la famille est sacrée, c'est normal, les appels logiques. Donc la famille est sacrée, tout tirel n'a pas la libérer là. De retour sur ce plateau exceptionnel, bon, si on a vraiment élément qui toque outil par les communicateurs et à Tekeumu Mwanamboka, Gianni Mavinga, qui toujours aussi est à porte-parole, il y a président Tekeumu, le roi David Matali Kibala, qui témoin événement, nous surtout, si on a un gamme, il y a Kin Esther, et pas puis Mwanamboka, les grands chefs à continuer, les coordonnateurs, Tekeumu, Kin Esther, Patrick Moloni Mouki. Mais le Seigneur, moi, ma septième mouké. Bande konangai boye que toute autorité vient de Dieu. Tokumi sakamutu te tangaza et bembe. Mais tu es bakabolo mamutu tangaza na bon moyi. Le allait devoir cause ma responsabilité quelque part, mais ils allaient cercle vicieux. Le libère retourner comme appel yo. Ce qui le auto si beaucoup za moninga te, joue comme appel yo, on auto soit aux alaté. Là c'est tout le monde a travaillé dans mon amboka Jean-Jacques. On a dit à journée. Le organisé, c'est la toute première fois depuis Kinshasa et comment Kinshasa a yebi depuis la Botama. So ils sagara na bavangai, bayana nga bakulu nga bayebi. Que tout le monde a salon ya unité. Ozo sangisa ba chef coutumier ba komba. Ba asala assainissement. La ville province ya Kinshasa mimi na Kin Est. Ozo komba me pa mwana mboka Patrick Bolondong ba chef coutumier teke ubu ba sangana. Ba sala assainissement. Et c'est que boye ke chef coutumier asimba kombo pambate. Kosimba kombo ezaka synonyme ya makambe belé na soki maloba o mwana mboka Gianni Mavinga cholo babike chef le roi David Matali Kibala lokoti papier aboka ebati ke bango assainissement c'est que assainissement ba chef coutumier ezala kana o yozo mona na miso ozo mona na miso te très bien ba chef coutumier ba diba simba kombo ba komba Daniel Bumba oza béni malgré juste que là eloko salité pour depuis le pouvoir eloko 0-0 mais oza déjà béni donc comme là pouvoir de ma chef coutumier sangana oza béni moi mboka Gianni Mavinga le coordonnateur Kin Esther Patrick Moloni Moke asali appel na ba chef coutumier ni surtout pe abeleni ba jeune surtout ba tekele ba umbu bazala ebele mokolo ya samedi pour basala assainissement ya ko sokola bazela ko sokola Kinshasa Kin Esther osali aussi communicateur na communauté Tekeumu pour na yo côté la action wana malgré kati na bango ezana moi ba mes attentes ngai la linga kaite ngai la linga kaite to la ba limite bona boy mais ko bona kaka appel wana analyse de kosani surtout merci beaucoup ndeko ngai koloba susu makama mes attentes et c'est silaki eza souté tant mutu déjà bongisi c'est qui tina na linzaka. Voilà. Donc, place sur ce conflit ezalaki, président déjà assilisi yango et puis nakoye bisao ke conflit wana soki lelo et sili soki lelo to trouver lango solution parce que ezalaki na mutu moko oyo azalaki à la base ya koluka kimia na esika kimia ezalaki te ezalaki mwana mboka le coordonnateur Tekeumu Kin Est chef Patrick Moloni ya village Tolingana zoka mutu azana village kombo Tolingana donc yemoko pe atonda bolingo na ndenga osakana te donc asalaki ba démarche ngana ye nande konanga Christian Yuya to kita tina village Vunda Mukilango ya chef Blanchard et Pipo pour cordon Patrick Moloni akutana na chef Blanchard et Pipo basolola c'est vrai. Et ça na groupe ya batu oyo babandaki ko sala vraiment démarche ngo entre autres ndeko nangai mwana poto ya solo na benga les meilleurs les véritables et les vrais Papicho Matendele yepe azalaki na procédure wana na processus ya ko trouver solution ko tia kimia entre
président na porte-parole na ye parce que président na porte-parole so ba coopérer te monter na la pesa sanga malonga na la pesa sanga malonga donc ezalaki moi pasi yango senge to sala ba démarche wana en tout cas félicitations na chef Patrick Moloni coordonnateur Kin Est na ba effort oya salaki na ba moyen na ye excusez-moi étant coordonnateur Kin Est à quel niveau ko luka a traité problème au président Azana yango oyo bato mususu ba bande ko tindika nde oui moto sezo pela moto ba tindika bakoni ba tindika bakoni mais chef Patrick Moloni ye ayaki nde na mai ayena mai abendi bakoni wana zu mai asopi et aboutir et solution. Donc naza reconnaissant na chef Patrick Moloni, naza reconnaissant na ndeko nangai Papicho Matendele mwana pote ya solo mwana bulu, naza reconnaissant na bisope collège ya ba journaliste o tozalaki à la base ya ba masolo wana ngana solo la ngona batu mususu même na 0h na kutana batu mususu toujours pona koluka kimia na masolo wana de façon que conflits à la société. Donc conflit au sein de la communauté Tekeumbu et Zalisuté na kota ba umbu na kota ba teke baza mutu moko ba osalande ba lobana li falansia l'union fait la force. Alors pour la salon wa unité pour la salon wa unité zoka chef Patrick Moloni ti ba noma qui est coordonnateur Kin Est parce que batala ki ba mental na c'est-à-dire biso betale solo mental totala lelo mboka na biso to bundele kambo changement de mentalité biso na mbanza bakulu pas président David Matadiba to betande likambo li solo ya mentalité likambo mental total mental ne to moni aza actif to moni aza courageux to moni aza na bolingo ya communauté alors yango président a pesa anoma qui est a pesa ba responsabilité a pesi responsabilité à Kamba Kin Est et ça là moi ba confusion Chango Mobimba ça là moi ba confusion to ça là ngo mission batu musu ba kanisa ki a comme coordonnateur ya Kishasa Mobimba ba ndo comprendre explication na te to yaka toujours na plateau na yo to ça ba éclaircissement nango déjà to ça ba éclaircissement batu ba yeko comprendre de la même manière les lo likambu ya salongo onde ko dewa na biso lobi na butu e yindi bande ko na biso ya bateke ba comprendre message malamu te. Alors, ngana ko senga na bandeko na biso prochainement so bomoni moko kati na bino azana eloko moko bazo sala la meilleure façon serait ya ko benga ye en privé ya ko kutana na ye en privé bo sololi na ye ba reglaka ba problème na ba réseaux sociaux te. Hier j'ai été vraiment déçu ya ko yoka ba propos ya bandeko na biso so ba teke ba tenir au sentir ça ba propos moko ya division. C'est pas bien ya ba propos de division netika ke bazo minimiser l'autre tribu c'est pas bien mais j'ai aimé aussi j'ai loué comportement ya batumsu na ko j'ai senti raisonnement ya intellectuel teke o bala non tokoki ko s'en prendre na toute une tribité o baza bande ko na biso mais to s'en prendre à la personne qui a organisé le salon vraiment c'était une bonne chose na landa ki audio wana na yebi commande ko na te mais na pesi mbote na pesi ba félicitations mutu azalande bongo na kati ya famille ce qui problème ezali il faut ko sangana ko mona mutu en personne ko solona ezali kamba critique te mais d'abord ezali salon ya unité il faut ba les salon ya unité quoi d'abord unité c'est ko ko mabo moko justement tant to le salon ya unité donc toujours même ba na raisonnement na réflexion ba comprendre que salon ya unité na yoki balobi ndenge ni chef kutimia ki ndoko simba kombo akombola et salamate na mboka na biso na Kishasa et salama pété na kata Congo RDC initiative ka samo le bandi vision on a le bi initiativeamo le bandi et salama pété na kata Congo RDC banda to botama ti da commune na bela bambula bo 65 ans dans 70 ans na mon premier ministre à moi si et salamate mais facha saliango de la même manière chef Patrick Moloni pe et salamate ba chef coutumier ba sala salongo chef Patrick Moloni a une initiative wana et ça te que chef coutumier simbara kombo awando kombo non Sa Majesté David Matadiba alobaka un bon chef coutumier azalaka na mboka na ye azalaka na cimetière na ye azalaka na batu na ye c'est-à-dire tant ba sali salon wana ya unité chef coutumier a ocha présence na ye tant a présence batu na ende ba ko travailler exactement so ko ye na mbanza bakulu okomona ye mo président David Matadiba azalaka pa simbi kombo akombo na ko simba parce que ezali eza pas na ye est-ce que c'est ngai oui spirituellement d'abord faut le baquer mboko etambola la spiritualité très bien et chef coutumier azali muto simba pouvoir ancestral le temps asimbi eloko loka kombo akombi c'est ça synonyme ya makambe belé na kati sika wana belé oyo bande ko peut-être mot d'ordre na ye
ne ko lamusa milimu ya bato ya ndenge ba ko lamuka ba jeune ba ko telema po ba luka ba ko takata eloko wana de manière que réciter ça total. Très bien. Donc yango tolinga to yebisa bandeko na biso boyamba message on ndenge ya mabete peut-être ndezaki message lancé na réseaux sociaux. Déjà émission zaki planifié fallait to tourner en lobby pour to meka ko expliquer batu ba comprendre. Mais lobby to déjà yango lelo to yeto expliquer bandeko na biso bateke bozwa salongo on a sens ya mabete boyamba yango na ndenge ya malamu parce que zali salongo ya unité ya bomoko bosangani ngai na sepelaka mingi tana omona baumbu na bateke baza ensemble ngala muumbu te na ape muteke te mais sa majesté David Matadiba loba tokoma baumbu tokoma bateke par alliance. Pourquoi? Parce que tout ça na kati ya province na bino effectivement so na kena Congo central na camarade na moko ya Moswahili mendenga beta ki Congo ko lega kutunga moko ngai province na Congo central précisément na Muyombe mabele la nga toto la ici ka na pouvoir mais na Kinshasa tozui yango par alliance pour to botami to koli na kati ya ville province ya Kinshasa. Alors tangu toza ko soutenir tango toza sima na bino ezaka ke poto pesa bino ba conseil to pesa bino ba idée ya courage wana donc to tindiga moto na ndenge ya avantage makambo kende bien lelo to moni mwana mboka maître Mazoa o azali ba uti ko nommé secrétaire exécutif adjoint ya ville province ya Kinshasa a travailler mo côté bureau na ye na koti Natali ndeto kendaki wana asa na ba umbu na bateki asa colonie ni maître Mazoa asa muumbu asa kana bureau na zaka na baumbu te donc on peut que baumba lelo bateki lelo Mazoa ya kalate mon jeune frère Jérémy azakuna ba travailler na secrétaire exécutif adjoint maître Pasi Mazoa Jérémy amuteke na pour na tanga ba kombo te na obisa me wana petit na nga tellement ça déjà na cellule la communication ya maître Mazoa yena tangi po déjà yibali ba musu pe bateke bazana otanga na nga kombo te pour éviter mon makambo susu mais ezaki ezola kisa bomoko bomoko wana bokola nango bomoko wana so moni muninga na erreur en tout cas approcher ye au solo na ye mais à ce qui concerne les salons pour ce samedi salon wana ezali salon ya unité tant binonyo so ba chef coutumier bo telemana vous ne voyez pas que vous lancez un message na ba autorité congolaise et que ça na avantage na bino parce que loko moko salamate ba moni bino pambo telemi mbala yambo wala banani o ba chef coutumier bossa ni bossa la salon ba kolomboka ba c'est même ba na souci donc déjà les relax ko kamwa esengo ko pesa déjà et ko ça ba continuer biso mboka et ça là qui ba konza mboka bazwa bino na considération et au ça qui ba konza mboka ba pesa bino ba responsabilité na bino ya ville province à Kinshasa c'est vrai ndeko lobi wana ba na 4 députés cooptés wana da droit na bango mais selon ba masolo selon ba accord ezaya koksamate donc gouvernement akoki si posa ba umbu na batekete non excusez-moi mboka la gouvernement ya Kimbuta ya André na PC mbote vieux na biso ba salaka na 4 ministres provinciaux babande kozwa intérieur babande kozwa affaires coutumières babande kozwa affaires foncières babande kozwa na mako ekimingai na sifo za urbanisme bande kozwa 4 ministères mais lelo bazata na ministère moko te mais pourquoi balbaka diviser pour mieux régner lelo oso bozaka ta libota la bino mo d'abord boyoka les alités comme ngula ko temelo le kozanga ta le o essayer d'abord to bozaka ta libota ba teke ba umbuso le bozala bolingo bozala boyoka baka les linges sales se lavent en famille se lavent à la maison ou se lavent en famille il y a bien un problème la bino ko exposer yango partout on a bayoka la raté likamba limite mani tele kabola biso singa barake conflit ezara entre bateke ba umbu en tout cas la pesa nzabe ba spécialement et comme bien la souka ba combien ba niveau comme koyokana le oyo Patrick Moloni on a bien la visionnaire nga ba ko kubisa mutu te so akomi ebembete fra ko sa na bomo yi mona mboka jeni mavinga to beta 7 ans ba geliza mbala liboso ba mona ba coutumier ba telemi ba zo komba donc ça veut dire que vision wana et cette vision eux ont même émergence et pas ba chef coutumier bolongo la ba parti pris ba kanda parce que le Patrick Moloni azali coordonnateur na bino ba umbu ba teke kin est azali kaka te pona ba merveille ba zinga na ye azali kaka te pona ba chef Jean-Jacques Mati pembe lete azali ya muteke mo umbu nyoso
même si vous avez un problème, vous avez un conflit, vous avez une limite, un conflit, vous avez un mboka. Vous voyez que tant que vous écoutez la salon de unité, vous avez un longo, et ça n'est possible. Vous avez créé un attente, vous avez un conflit, vous avez une limite, qui vient écouter. Parce que c'est vrai que c'est la gagne. La quelle mboka tel ba minga kitoko. La quelle mboka tel ba minga kitoko. Mais là, autre comme ça journaliste moi mboka jani mavinga. Mutu oko pour la partie molonité. Ceux qui ont fait l'émission pas d'ailleurs. Koto combien d'ennemis oyo. Mais ok ça dit ba devoir la sauter. Vraiment. Nous on est journaliste, c'est pourquoi on a besoin des réponses. Est-ce que tu te rappelles pour le chef moko pour la partie moko. Et loko wana ndeko nanga dewa ezalaki ngai bande ko toucher ngai makasi. Pourquoi? Parce que naza na kati ya communauté oyo nzinga ya ba mfumu ça fait aujourd'hui plus de 15 ans. Naza na bango ensemble. Alors, tant on a message déjà na lendewa. Masa na nga oyo a besoin d'émission. Ce qui tozala na alendewa moi na c'est l'émission na ezate. Eza sens te. Journaliste eza métier mo eza libéral. Ba kota la biso na ba conflit raison pour laquelle to litaki de manière que to kotisa kimia na makambo etali ba conflit wana ezalate po to zala libre to sala musala na biso normal. Sans complexe, sans inquiétude. biso na ba conflit wana te. C'est ça. Très bien. Bon, la liste, ça va interpellation. T'as la caméra, t'as la jeunesse, il y a teke umbu. Parce que bango des bilingues, autour de la beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Oui. Na ko créer ka confusion, ba débat moko, monsieur c'est ça qu'on porter ba honnêteté. Monsieur ça ba débat moko sur ba débat moko constructif. Alors bien habité, to attaquer communauté, to attaquer les moutouyer moko. On dit débat moko et construire quelque chose. Alors seulement ta jeunesse, on est teke umbu, il y a kin est. Au lieu ba comment le porter le conflit partout, la place qui va le développement ba ba distraction là. Conseil de compagnie Sabandeko, en rapport, il y a salon où il y a unité aux alliés proposé mon collègue samedi, puis salon où il y a banda Ernini na Esikanini. Merci beaucoup ndeko nanga dewa na zona oya mibale. Salon où eza mokola samedi oyo le 19 octobre 2024 eko banda na commune ya Sele. Toye dango inde. Ngonganini, en tout cas zo banda na 7h. 7h juste. Ba kombola lupango na tongo. Voilà. Et banda na 7h to bandi ko kombola titi point de shit na biso eza terre jaune. Terre jaune. On est la première prise, on est la première édition à Salongo. Deuxième édition pe kozala. Na nyonso nde to lobi eza salongo ya unité to sangana to kosenga na bakonzi ya mboka ba pesa biso musala ya assainissement. To salango na ndenge longo bani ka nde na lobi bosoto ko pakata mbango na ndenge osakana te do bosoto ngo ko kima ville province à Kinshasa érosion et ko donc eza salongo moko eza comme parti politique ité et la parti politique ité oh boy té ezali vraiment que muteke muumbu nyonso oh na ligaka jalite na ligaka ndewa te na zaka pour te en tout cas oh tous ezali soit disant conflit ya motema dans le cadre de ndeko langai elenge tiago mopanzi. Ça va aller seulement unité parce que chef coutumier asimba kombo pamba te. Tant asimbi kombo, azo kombo la bosoto les années na ba voûtement, na kindoki, na mitema mabe, na baba diabulu balukaka ba erosion bima. Yo so ko parce que le otango ndeko jeunesse bake chef maternité ba zo bake ba pesa qui assessement villa qui seulement beaucoup ya matériel ba umu c'est c'est quoi? Bako bana ko la bosoto ya butuna ya moi. Pour qui c'est ça engenga. Qui c'est zonga, qui c'est ça mboka mondele. Okay. Donc en tout cas, salon ya samedi, de mon mboka jeni va venir le biko banda 7h juste là qui colle. En tout cas, ndekolanga ezali appel au le grand chef coutumier, le coordonnateur à Teke Umbukin Est, Patrick Moloni Mouké, chef coutumier ya village Tolingana. O avant azaka esika mangengenge zalaka na kosambela na motema ba mimela kati ya bolingo pa coutumier donc bo sangana elongo ebele boya ebele bola sake bozolanda bozosala kote pour luka 100 fois ya mutute mais la bolingo loko bi ngana muteke na muumbu na komba le pa na mabele akitsa ça ezali ya muteke ezali ya muumbu muteke muumbu bima yo moko simba kombo la esika na mwana mboka jani mavinga. OK, merci beaucoup na ina zonga likambo lobaki ya jeunesse Teke Umbu. Na opesa na mbote na président Mete Mikama liso bakonzi wana petit na ngai pona initiative nde ba soutenir ba mfumu na mutualité na mutualité des jeunes umbu bango ba kozala wana po ba accompagner ba chef coutumier nde to senga na ba jeune nyonso tu ya ba teke jeunesse teke boza la mobiliser ndenge ba lobaka jeunesse de sala Congo ya lobby
lelo bamfumu tozana bango bakozala te bino nde bokosala ba relève voilà ezana bana mususu bazana kata ba jeunesse wana ba bana ba chef coutumier très bien baza ba neveu ba chef coutumier ba ba baza pouvoir na bonoko ba famille chef mama na libumu bako remplacer ba chef coutumier wana ba bazo kapena mu Congo bako remplacer ba papa na bango baza lelo ba chef coutumier donc eza important te na jeunesse teke na jeunesse umbu baza na ba conflit très bien donc baza la mutu moko baza la force parce que lelo boye ndenge président sa majesté David Matadi Kibala honorable azo senga na excellence le premier citoyen de la ville Daniel Bumba asala masolo ndenge ba yokana kana ibande la voix comme gouverneur soki lelo yo gouverneur ayoki makambo wana ba fandi bazongi na table moko basolo na Matadi Kibala ba moni belema ba bongisi makambo na misala wana eza toujours na avantage ya bino jeunesse umbu peteki nandimite ke président David Matadi Kibala so balobi ke non bacha ministre moko boyebi bacha DG mo ya okinda nganza mi wana to ba pesa bango lokola monopole ko aselir villa Kinshasa voilà banani ba ko sala ngo des jeunes teke umu ba ko sala kati très bien donc ezake sa majesté honorable David Matadi ba bazali futi azo lité toujours na chômage ya bana na bango bazwa misala voilà. So siko bino bana onta mboza na bomoko te monte bosele loko te boya mokolo samedi ko marquer présence bo marquer présence na bino na salongo wana o eza na avantage na bino moko jeunesse umbu pe jeunesse teke déjà côté jeunesse umbu baza déjà normal ba déjà même moral pour se bandimaki na sole na bango na butu pour na sole na bona tongo ba ko soutenir ba ko accompagner ba chef coutumier pour na salongo wana ndeto o senga pe na mpanza ya ba teke jeunesse teke boya tangu chef Patrick Moloni azali coordonnateur qui est titulaire adjoint nae ezali chef Jean-Jacques adjoint ya chef Patrick Moloni chef Jean-Jacques azé colonini aza muteke siko soki bino jeunesse teke boyete seke bo accompagner coordonnateur na bino te pas ça coordonnateur adjoint mais aza coordonnateur très bien ba on balé ba coordonnateur titulaire na adjoint kaka ndenge basela masolo yango donc lobi beta musu beza pe muteke musu koma beti titulaire lobi pe ko zala pe muteka comme titulaire comme toute autorité vient de dire au moins que na niveau président ndeti pe na niveau président lobi pe ko zala pe président moko muteke voilà adjoint na ye Muumbu lelo tozana président Muumbu honorable David Matadi Kibala adjoint na ye ba adjoint na ye nani monike oye bakate honorable nganda na pesi yo mbote Vieux Richard ngana moteke yende confusion kotakata bataka Patrick Moloni ape pas confusion kotema mukini sika wala voilà ne parce que habité ya zalika pour moi kini est honorable Richard Mavunu Ngango ye azali président ya communauté teke umbu adjoint à vice ya sa majesté David Matadi Kibala Ngango yesala nga plaisir président Muumbu azana APK député vice-président Muteke Aza kuna l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, bon balé baza ba députés provinciaux. Et ça là bien mingi. Alors tozala bomoko. Na yebi honorable Richard Mavunu Ngango tozala na aujourd'hui mususu to betamo masole belé. En tout cas sentir que intelligence c'est ça na mitu penza ya ba chef na biso ngai ça la nga plaisir à trop. La fois passée tu ça la descente na village na yekuna na ngana esika pakende ko kabola ba matela na hôpital apesi ba bana ba école en tout cas ba fourniture scolaire bana classe bazaki satisfait na ba kaye bani na sali bureau ya la police ya sali bureau à quartier ya sali complexe commercial honorable député Richard Ngana en tout cas ngana obo toujours ba flair et puis na ko senga na ba honorable mususu bo continuer ko sala bolamu pona intérêt ya communauté lobby to zala na besoin ya budget na bino très bien. Quoi voilà. Bilan, tu as besoin de bilan plutôt. Voilà. Voilà les amis, moi l'amboka. Jali ma fille, les communicateurs, il y a Teke Umbu. Tu as besoin de ma solo au Italie. En tout cas, mais ça l'a topé pour le lancement. Ma première travaux à ma casse. Oui, Salemate. Oui, le chef coutumier. Coordonnateur Teke Umbu. Patrick Moloni Mouké a lancé. A sali appel. Na Teke Umbu, surtout aux arrêts à Kin Est. Na Changu Mobimba. Ba chef coutumier nyonso ba jeunesse de tout attaque surtout jeunesse na zobele la bino tout le monde a distraction ba réseaux sociaux tout le monde a distraction eux ko produire le côté tout ça ba débat eux ko bota le ko créer développement tout ça besoin développement le ko la makaltia le roi David Matadi Kibala ya ko senga ko za assainissement ville professeur Kinshasa ba tikela ba tekela ba umbu
ce qui est que bato lukania misala eux permettre jeunes ya teke umbu ba retour comme ba emploi donc surtout continuer ba débat eux kozala ba ngana linga kaité ngana to potala ka boy tu ko perdre du temps te retourner en rond et surtout que le obozu vraiment ba notoriété mingi et c'est ba ko battre ba pouvoir na bino parce que biso ba tozo ko ya ta ville prophète Kinshasa biso ba tozo botama awa to ba ko honorer vraiment ba autochtone ya Kinshasa à travers ba présence na bino à travers ba comportement na bino à travers bizalel na bino bon on biso journaliste ba conflit na bino bon ba ko ba biso ba mboka nous surtout bozalaka oyoka na jali mavinga te nga alede wana ye kokomisa ngai ennemi na yo te ya manga parce que nazali journaliste na ko soma loba na yo ta mosusu musanga ezali ko luka peke yo na mavinga boyoka na te mais na mabino la bolingo boboko ndenge nini euti ko salema pe o Patrick Moloni ya longo na mboka ko tela kini est akeli ko sangisa chef Richard na chila le roi Matali Kibala ba sangana chef Blanchard au moins e boti mbuma sengo to tika ba conflit niti samedi 7h juste muteke moumbu plein à craquer pour démontrer réellement que Kinshasa ça quoi appartenir à bino pour la salongo il y a unité au Mboka Patrick Moloni le coordinateur il y a teke Umukin est a lancé message voilà tout comme la souka émission la biso Mboka Jani Mavinga on a donc comme les autres années Azali d'abord directeur général il y a Tolobela Congo magazine munene boye biango bolanda partout la télévision pe là réseaux sociaux Azali ce soit la communicateur il y a teke Umu pas ali porte-parole le roi Matali Kibala naliki abeta siko mbela pour ba journaliste ba kabiyaya ba ko pelisa ba moto ngala ye ngabela kotaki nazalaki wana tala caméra là lancer message presse ni ezali accrédité pour la musala wana. Merci beaucoup ndeko nangai dewa au toucher pena na point parce que tonyo kwa mara mingi na ba activité et là au moment ezali journaliste biso to linga so yoka place activité ça la matin. Oui, c'est vrai, tous en a besoin d'informations. Mais à savoir que tant aux informations, la personne qui a organisé aussi l'activité a bon sera budget moko boye. On va bien libéral. Pour asala à satisfaire batoyo, ba yoko sala musala. C'est vrai tous libéral, mais tant oye si seulement si oye pose information na yo to ko empêcher ote zo information na so aussi ici. Linga bagage OK ko diffuser information. Mais ce que ça pour Nasuka Hollanda organisateur ya manifestation oyo to bongisi et vous allez pas si mingi po et vous allez na respect na oté. Alors to zui kaka 5 organes oyo yemoko chef Patrick Moloni a sengi ngai na fait la sélection yemoko tangi ba combo donc net ce qui permettre na tanga ngwa. Non, on est libre. Parce que tu as besoin de porte le numéro mobile zalakate wana. Donc to remona présence. On peut pas si le créer ma division, ma presse pas de rebeller. Très bien. Pour le koso. Et Belepe Bayaka a filmé na ega legisi na été. Ba teva WhatsApp. Or biso teva WhatsApp. Merci mon frère. Petit na ngamo ba benga ngo WhatsApp TV. Alors to lingi makamba WhatsApp TV te biso to a besoin ya télévision, to a besoin to ça la visibilité. Ya ba chef na biso soki lelo oyo message ya salon wana est touché couche ya ba kondina biso ya mboka ça va donner quelque chose parce que c'est un message fort oyo ba chef coutumier rien que côté na bona balabala et que loba déjà ébélé. Alors mokola samedi côté presse tous de la magazine Tolobela Congo oyo nga moko très bien la directeur général nango. Et Sam de la maison totale bendation caméraman nanga ozalawana et puis na RTNC tozana Hervé oyo azana kata liste ndeka liste zande pe macaron ezali tozana ndeko na biso Christian Yuya bamfumba lobby coordonnateur na magazine bamfumba lobby toza na ndeko nanga Alain Dewa Mbonda Ekolo Mbonda Ekolo po alobela masolo yango toza déjà bazawana Benjamin Tata Moulaye Musope Rozalawana pourquoi pas écrit du matin tababe na singa kitoko. Très bien. Toza pe na suka toza na lingala facile. Oyo Zachary Babaswe. Ouais, Zachary Babaswe. Donc bango to travailler na bango mais batu mususu boyate parce que ba organe to tangi wana ezana 3 organes oyo ba travaillaka Tolobela Congo bamfumba lobby Mbonda Ekolo bazalaka na télévision bazalaka pe na YouTube bazalaka ndeti na za ba réseaux sociaux ça ba coutumier tout le monde. Alors boyate wolo balango tengai YouTube te o tengai TikTok télévision te WhatsApp TV WhatsApp TV bolimbisi en tout cas na boyi nangelo bageno type na za faux esprit bayombe balela la eza mbongo na ngate e mbongo abatu
à lobby nangai na organisé un rapport ya bozwi basala yango parce que bato bazali belé koleka fallait ordre d'organisation ezala justement tel moulaya poche organisation voilà à tel moulaya poche na ye aboyi na ye mbilinga alors Alain de wana olobelo ko moko liloba suka mba moko mala moko osala vraiment na poto chute mala voilà liloba nanga suka ezaboye na kosenga na excellence premier citoyen de la ville Daniel Bumba mokondi avec beaucoup de respect travailler na bakolo ville province à Kinshasa. Merci et puis félicitations ndenge au nommé maître Passimazo à lokola secrétaire exécutif adjoint azo travailler mais ba umbola bateke balobi ça ne suffit pas parce que ndenge bosolo laka avant comme gouverneur et sengeli au koksela bango et ko sala bien président la communauté à lobby ye bango ba travailler na bona butu bino bo travailler na bino moyi c'est-à-dire na butu temps bango ba ya ba ko empêcher érosion ba ko empêcher inondation ba ko empêcher bosoto na tongo tango bino bo travailler na solo nyonso eza normal na mupandi na biso bandeko na biso ba umbo na bateke na koloba par rapport à maloba oyo cordon ya coordination umbu mwana mboka ajenga fani alobaki asengaki na batu nyonso bata la gauche droite te roi na bino na kata ville province ya Kinshasa ezali David Matadikibala bino nyonso botala ye conseiller ministre ya intérieur Cherichi Tenga Kabuya oyo ezali chef Blanchard et puis pour na matière na matière coutume alobaki droit chemin c'est-à-dire mutu nyonso tuna sima président lobi tout roi alingi na été gauche droite te ote oya chef Blanchard oyebite alingi makambo wana sute alingi bo démarrer na vitesse ya 5G c'est-à-dire bino nyonso tout droit chemin na sima ya président to sala kaka au président sa majesté David Matadikibala azo senga parce que amta baboule ndeko na dewa pona fungola moi parenthèse moka muke omoni communauté teke umbu ezana mutu moko te akoka ko dirigeant na tête nango pona merci na zela ko tunanga pona parce que communauté teke umbu jusque les ana kesté ça na kesté ezana kesté communauté teke umbu et vivra na poche ya président David Matadikibala. Ah bon? Tellement ça déjà na charisme wana, tellement ça na esprit ya kosunga. Pas problème tout est quoi na ta communauté yemonda bimsa mbongo. Na que certaines personnes bako za la contre nga. Non, c'est que même makamo Patrick Molona no sala ya organisation ya salongo oyo je sais que a bougé poche na yemo to poche qu'est-ce que na ebisio poche ya président David Matadikibala ils ont participé na salon oyo mais na rebite que nyonso te ndeti pour na salon parce que omoni Patrick Moloni aza pe esprit le roi David Matadikibala exactement donc ma communauté a dépensé ça rien que na média voilà c'est monsieur play là je vous informe na ba descente na ba activité ya Patrick Moloni rien que média pamba a dépensé ba $1,500 social rien que na média si on se organisation mobimba akoma na combien alors na omona ye aza vraiment mais ça même bakouti même sous na bombeloté bazala kati kaka ya nsela ya changwana batape play mais non ça bon ba nini ba conflit ba mike mais so ba sangani Patrick Moloni flamme so ba sangani et ozala ba haine ba conflit très bien ba sangani na Patrick Moloni en tout cas communauté teke umbukin est na habité soki bikolo busula kata kitase ko tombola de ko nanga dewa okoyeko ndima mutasombi escalade na ye Jeep Vimba a tchan Corbia pour la communauté. Yako salama. Touta jour mususu matanga na maluku chef Patrick Moloni akinda ko kunda chef moko tozana Corbia Rwanda bat ba finga biso na nzela ibo ba vantare Jeep ya cher bo tchan Corbia David Matadikibala zwa Jeep na ye escalade a tchango Corbia na ko sala na kata communauté. Donc ba volonté wana yango baloba toute autorité vient de dire. Donc pour ngai na kosenga na bandeko nanga ba umu na bateke bazana no kaba força mutute eza éducation za kobotama ye tellement mwana takibala pe à son âme takibala place akenda bota mwana moko yo déjà na bu mwana na ya botama déjà makila ko kaba zupe éducation ko kaba ti akola nango lelo mutu balinga omona mutu na passe te ata zo lekaka na nzela ba moni zo na passe so zo tambola nzela akaba aka mbongo voilà so ka ba beleli akaba aka mbongo donc partout zo mona ke mutu moko boye ya bien ba matanga no soto ekufa na communauté ndeko nanga dewa akunda ngo ye moko to clôturer abimisa ba enveloppe ba $5,000 ba nini oyo ndaya ko sala biloko ndengwana
to clôturer alors donc to clôturer to kosenga na bandeko nyonso droit chemin ndenge chef Blanchard Pipo vundamukilango projet 1000 maisons musala kitoko asenga ki droit chemin mututu a travailler na kuna projet 1000 maisons togama kuna kitoko nga kuna na 5 parcelles au chef Blanchard Pipo le kio ali papa côté chef Patrick Moloni na 4 parcelles moi qui vantar kaka pour prouver l'histoire wato bakenin mon frère ceux qui basale bolam fondi ma bolam ngala za bolam na télévision faut peut-être tout ça ngala za kengrate bon ngala ka pesa nga dese balinganga ite balinganga ngai na ndima même ex boss na nga papa Léon de Malemba formanga na za ingrate donc c'est grâce à Patrick Moloni to ça même mission to banda depuis Kalasi le pesa kata le pango mon côté maintenant le ndeko to ina sima nga ya ba 4 parce que yondo au kabola rabatu donc unité pour la yo to sera makambo to mettre en coulisses voilà to si ça yondo zo ba kina sima ngala zalaka na bango uta bambula ebele donc nyoso tout eza na musala na salaka très bien nde na zalaka bien na bango na botosi na ngai malgré on surtout to komona mais to za na respect na ba chef na biso considération za makasi voilà to beleli binonyo surtout jeunesse teke jeunesse umbu ba chef coutumier teke ba chef coutumier umbu ba notable teke ba notable umbu en tout cas toute sa présence mokola samedi présence na bino ekosala bien présence na bino kolakisa penza na ba continuation mboka ke bokomi mutu moko mutu osaka na bino sute soki ba fundi yo na justice président Matadiba la lobaki yebisa biso nyonso to ya na justice to tondi sa parquet wana e ko tonda amaki osala ko sabela infraction te ha amaki osala infraction te oke ozoma bela batu te parce que ozona raison na yo ba kotela yo communauté eza prêt ya ko soutenir yo tina suka merci. Ça n'est fini, voilà, ça a été plaisir pour Monda Ekolo. Magazine d'actualité à recevoir aujourd'hui. Moi, Namboka Gianni Maving en qualité de communicateur et à Teke Umbupe. Porte-parole, il y a chef Matadi Kibala, Ezaki juste pour nous remettre à ma solo. Na Oezali, beaucoup plus basé dans salon où il y a unité. Et au salon Mokolo, il y a samedi. Dans Ngonga, 7h, il y a les bongo organisé par le coordonnateur chef traditionnel Kin Est, coordonnateur Teke Umbu. Moi, Namboka Patrick Moloni Mouke. Pardon, la bosse. Maman Gisèle la pression beauté, maman Gisèle Moloni. Très bien. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. On te met toujours chef Moko, Motema Malamu, Motema Kitoko, Balba toujours quand Ndenge Bona Mboka. J'anime ma vie quand tu le bas. Oya, maman Gisèle Kamwanya, LGM, les amis de Gisèle Kamwanya. Même si maman Gabi Zongisa, les amis de Gisèle Kamwanya, parce que ils ont aussi contribution à l'activité de l'Osala qui est au Kunda Bibembe, qui assister à des problèmes à Ndenge, qui tape ma famille, bébé Bazari, qu'on a éprouvé à partir des amis de Gisèle Kamwanya. Zongisa initiative, voilà, parce que c'est vraiment louable, c'est au salon, on peut émission, minée, dans ma chaîne, dans ma télévision. Merci beaucoup, Bandekolanga, ma chaîne, ma teke, ma umbu, en tout cas, vous benga bozala, ebele pour la kotambo, la soutenir vision, visionner à la carte, mon commun. Nous avons rapporté sur les visions, et tout ce qui visionne les visions, les alliés qui apportent le développement. Tout ça, pour la Bolingo, tout le la République démocratique du Congo en particulier. Ville, province, il y a Kinshasa. Merci, Benjamin Kilunga, merci, Rachedi Pangé, merci, Egri de Mateta, et merci beaucoup, Gianni Mavinga. Merci, mon frère. Merci vraiment. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Jusqu'à la restez branchés. Si les restes à programme, il y a Monda Ekolo. Magazine d'actualité, vous continuez à s'abonner massivement. La chaîne YouTube de Monda Ekolo officielle et en plus, il y a Boya Soboza, activité, même l'autre problème, même l'autre Boza, avec des Kabongo, sa télévision, plateau, avec Impact, Bye. Bye.